Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, merci beaucoup pour votre disponibilité dans cette émission Actualité à la Inbolan Rabiso Ebele dans cette émission présentée par M. Didi Dipumba Mbalassima, Tolotibino sur la mort, il y a Papa Olangi, Nakati Afrique du Sud, Tolobela Kipé sur Massassi Baneko Betama, Nakati Ovira, Bozala qui informe Melelo, Tolobela Bino. Bah événement mususu bah actualité eux préoccupé bino bah congolais surtout bah congolais ya Kinshasa comme na kati ya Kasai mwana azo couché na maman na en pleine ville, ça s'est fait nulle part ailleurs car na kati ya Kasai c'est déplorable comme on a battu ya faux Kamuna bah ya battu ya Kamuna ça pour bah faux milice ya Kamuna ça pour oyo baza quoi appuyer abomination wana ezoleka na kati ya Kasai to le belango bokomona vidéo comme quoi mwana azo coucher na maman nae en pleine ville to le belapeli Kambuya Eric Kimbuta mwana ya André Kimbuta o azali gouverneur ya ville ya Kinshasa. André Kimbuta mwana nae azwaka chaque fin du mois a percevaka chaque fin du mois $20,000 pour entretenir kotia propre na kati ya Kinshasa. Mbongo kindakawa pito monaka toujours Kinshasa salité zali ya otneka osakanate. Or toyeba ki nakala Kinshasa la belle mais lelo qui ne comment la poubelle, désolé pour na koloba la poubelle mais c'est vraiment déplorable comme on a André Kimbuta nde bo mona ba document wana oyo bazo sala ba fiasco oyo bazo ko zwa mbongo ya ba contribuable congolais pour ne pas s'enrichir. Nango tout le blanc na kati émission oyo boza tellement ébélé à Rolanda Bisso na kati ya actualité à la na CongoFrance.com. Donc dossier ya mwana azo couché na maman naye eza na kati ya Kasai toyeba ki biso nyonso surtout histoire ya Kamwina Nsapu oyo auteur kotika biso chef Kamwina Nsapu azalaki chef coutumier oyo babomaki ye toyebi en complicité na bartère politique ou bazaki même cité Babochab ou toyebi même Clément Kankou ou Akima toyebi place azate mais aza toujours à refuta aza toujours poursuivi na dossier wana ezape na batu ebele oyo lia kimbongo pour na ko trahir bandeko na bango ba congolais. Donc voilà na disparition il y a chef Kamwina Nsapu tomoni gouvernement congolais à sa cité a créé Kamwina Nsapu mususu oyo bakomi ko sala ba abomination ko na Kasai beaucoup na vidéo wana eza vidéo moko oyo ezo sepelisa souvent ba congolais te bané ko circuler par-ci par-là mais tozu quand même initiative ya ko yango ya ko informer bino ya ko lakisa ke voilà misala oyo ba congolais kaka bango moko ba congolais bazo boma kaka baninga na ba congolais en complicité na ba rwandais o baza infiltré na kati ya RDC. C'est vraiment déplorable. Bon dans la vidéo oyo merci à tout à l'heure. Le wana chef coutumier a expliqué comment est-ce que madame wana oyo a couché tout alors Makamaboué nulle part ailleurs tout le monde y a encore na kati ya Kinshasa toyebi ke bakasayen basa vraiment na coutume moko oyo ekoki jamais ko se passer comme on a mwana se coucher na maman nae sinon te toyebi makamba bachi baou toyebi makambu ya makambu belé surtout makamba coutume mais comme on a c'est vraiment déplorable comme on a mwana a se coucher na maman nae. Selon ma information autosui ezali ke maman wana azalaki policière oyo abandaki ko collaborer na ancien chef Kamwina Nsapu akufaki maman wana abandaki ko pesa chef na chef Kamwina Nsapu
ba information surtout ndenge banda ko lekande banda ko lingele boule pour ba bomae donc et comme ça la siko kitambo chef Kamwina Nsapu wana akufi de bomona ki ba potre ya Kamwina Nsapu wana basala ki makambo il fallait basala ba revendista qui quand même corps ya Kamwina Nsapu bomona ki comment ce que ndenge sukaki mais après gouvernement accueilli kuna sur place to ndé tous une information à former ou bien à dupliquer Kamwina Nsapu ya sika pour na babanda siko ko sala mobulu na Congo ya Kamwina ba vrai Kamwina Nsapu nde bomoni maman oyo azalaki cité na complicité ya chef Kamwina Nsapu akufaki ni maman wana siko chef oyo a remplacer Kamwina Nsapu nde yende ake ko luka maman wana pour na apinir ye azuye na mwana ye atie bango en pleine ville Batou, Bamona commence qui va ça la rapport sexuel en pleine vie, c'est vraiment déplorable. Et ça vraiment déplorable. On a besoin d'un chef comme ça, de Badija, par rapport à la vidéo et puis ça a été ça dans la vidéo et tout le et je dis dans la carte il y a Kinshasa, et ça vraiment déplorable. Il y a introduction à Bisso par rapport à André Kimbuta au Azali gouverneur na kati ya ville à Kinshasa. Moi nanaye Eric Kimbuta a cité à chaque fin du mois $20,000 pour na acha propre na kati ya Kinshasa et ça déplorable comme na Kinshasa déjà trop sale mbongo wana kendaka wapi mbongo wana kendaka kaka toujours na famille ya André Kimbuta na bana naye batungaka bandako ya cher basombaka bandako ebele na kati ya poto na mbongo ya ba contribuable congolais na mbongo ya ba congolais oyo bafutaka ba impôt na kati ya marché ba mama ya Zando ou bafutaka na ba dégeral bafutaka ba impôt oyo pinda ba mbongo ya ba contribuable nde ya mwana famille Kimbuta bazosomba ba mapangu bazosomba ba ring bazobala 4 3 5 bassi na mbongo wana voilà ça vie privée mais ça ba réalité et ça par rapport à ba commentaire na bino de o nazotanga pe nazo ko expliquer bino bat bozola na biso na kati ya émission oyo et ça vraiment déplorable. Voilà André Kimbuta a ebi et le quoi se justifier parce que tout est clair mais bozomona document oyo et zo la kisake Eric Kimbuta abanda kozwa mbongo wana depuis kala ce total au monde a fait à Kinshasa les 4e mois 2014 donc depuis tout soir à 2014 jusqu'à nos jours en 2017 Kinshasa trop sale. André Kimbuta oza gouverneur na kati ya Kinshasa voilà makambo o ba autorité congolaise bazo sala c'est vraiment déplorable comme on a ba acte ya bongo oyo ezo sepelisa ba congolais te auto ebike na kati ya Kinshasa eza trop sale. Mais tous un interlocuteur oaza kuna na kati ya Kinshasa oyo akolakisa bino comment est-ce que ville ya Kinshasa eza ville oyo eza la plus sale ya Afrique tout le monde nango eza pour tout informer bino eza pour tout sécater mais pour tout lakisa bino comment est-ce que même nos dirigeants oyo bazo fiakola oyo bazo sala mabe la population na bango ko sala mabe za ko bomate même atata cité ko bomame eza pe kotia salubrité na kati ya mboka pour na batu bakufa na malaria. Donc voilà, bon nango tout de suite avec Raphaël Walukonka. Vraiment lelo to ça état de lieu mo ya Kinshasa, il faut savoir Congo za mboka na biso Kinshasa ezali capitale ya mboka na biso. Lelo état de lieu ya Kinshasa to komi wapi? Vraiment na capitale koleka Moro ba solo tozo kana Kinshasa, je me demande qu'est-ce qui se passe à Kinshasa actuellement parce que la population est vraiment na état moro ya pasi parce que ezara masasi mutoro bomate ezara nzala mutoro bomate ezara biloko mususu rokyo bomate kozanga rokyo bomate ezape excusez ezape nani
nani moro disposition moro hygiénique de kokyo bomapé jo papa nanga maman yo na fulu ndenge zawa pembe na solo tozali koyoka yo mutoteka comment olexara d'abord vente na yo et puis biloko na ozoteka mais tozoteka na pasi tozoteka na pasi pour so teki to vivre ndenge to na bana solo c'est to lembi ba pesi ba rapport epa ye moko vie azot qui pe na été ce que to sala ndenge ni tala fulu ndenge comme typhoïde pai ngungi zo swa yo ndile ba ko tuba yo tonga na nzoto papa na butu to sola la te modèle ya solo aboy to ko suka wapi na mboka na biso to sola la boy na kati ya ndako solo ko tina kati ya ndako modèle ko tina ndako solo yo eso to lebiso to suka wapi papa bako na mboka nano batala na likambo botama na ba poubelle nyonso awo etondi typhoïde ba malade est-ce que balongo ba évacuer quand même des ara sorotiki fulu après un temps ba évacuer comment ça se passe en fait ni kola bazo ya lisusu te talinge etondi ozomona ade mwango tozoke talinge fulu nge etondi yo moko talaka solo tozolala te papa ngungi elobiko ngayo typhoïde pai bango ba supporter biso ba pose sombongo hôpital poza commune à Kasavubo commune à Kasavubo pamba commune à luxe vraiment commune c'est Kasavubo bébé bat yaka dendal et mi Kasavubo siko ko bega ngoni to bega ngoni na minute ko bega ni commune c'est ko beba salité ba malade toni papa montre bezate parce que solo ya boy vraiment ezali invivable eza bienté alors to continue to sala qui focus moko sur état des lieux il y a ba foulu ba poubelle la population et puis solo ezali awa ça n'est fini pour cette édition merci de l'avoir suivi mesdames et messieurs tokutani prochainement pour une prochaine édition d'ici là portez-vous bien merci à mon boss Josué Didi Dipumba à Mouna l'artiste pour la prise de vie et à tout le Congolais au Orlando Bisso sur 3W Congo France le meilleur canal d'Europe. Au revoir. Voilà, Momoni, c'est vraiment déplorable, c'est insupportable, invivable même. Comme on a la carte, il y a ville, il y a Kinshasa, où il y a capitale, il y a RDC, très sale. Pourquoi pas ce gouverneur? Je ne suis pas contre le gouverneur, mais je suis contre l'œuvre, l'acte Oyo, à s'opposer. Voilà, comme on a $20 chaque fin du mois qui n'a pas wapi. Surtout ça, il y a 20 000 $ fois 2 ans, ça fait combien? $20 fois 36 mois, ça fait combien? Donc voilà, c'est vraiment déplorable comme on a acte à Bongo, Oyo, et ça de Manakati à Kinshasa, André Kimbuta, Oyo Azali gouverneur, voilà, acte Oyo Tomoni, ça la cana CCCC donc ça m'empêche pas et puis ça même goût à relobate comme on a acte à bongo dirigeant na biso au lieu bon ça va venir tout le monde même à la France ville propre même à Paris même na voilà na mboka où ils évolué tout ça na nion surtout donc c'est vraiment déplorable et puis par rapport il y a dossier Otomoni il y a Kamuna Sapou. Moi je dirais ceux qui suivent Clément Kankou accouché na maman nae à Olingate ou bien suivre Bouchard accouché na maman nae à Olingate donc voilà comme on a faux Kamuna Sapou en complicité na Rwandais ça la acte bon na kati ya Kinshasa na kati ya RDC na kati ya Kasai donc ce n'est pas quelque chose à encourager c'est quelque chose à vraiment condamner parce que ça s'est fait nulle part ailleurs et c'est là qui émission aux actualités à la une présentée par M. Didi Dipumba. Je n'ai pas vraiment le plaisir il y a trop suite il y a vidéo namoni et acte on a ce moment et ça que c'est passé na kata Kinshasa mais restez quand même branchés pour les mater à quoi informer bino parce que vous allez toujours ébélé il y a Kolanda émission nabiso actualité à la une Nakati à CongoFrance.com. Donc merci beaucoup à Junior Boukson Boukassa, merci aussi à Sandra Malo, ma maman, la Joss et Jordi. Et puis merci Nabi Yono, surtout vous qui est disposé, à Mission Prince, Nakati à Lyon. Restez branchés, vous ne serez jamais dessus. Merci aussi à fan des Jefs Noirs, Nakati à Paris. Au revoir.